on a besoin pour ba marier quoi. La mona te arrêté pour na bano ba mike ya lelo ba benga ba kilelo. Pour la ngeza pour na ba marier. Donc papa peut-être maman ba ba na alliance ba fait ça le uniquement pour na bango. C'est que yo fait tarder fait assez vendé de ce chéri na yo na pourquoi moi vers rien. Yo fait tarder parce que le visa pour la marier. Yo fait que. Et ngabla on a considéré on ta tara on ta place na fandi. Pour moi on a considéré on doit ba marier. Bon. Et ça sentiment ya mutu na mutu mais na mutu yo ayebi si neloko wana akosepela nango na loyenge te fa yebelo nini nosala neloko wana donc yo fandika be na sentiment tosepela neloko oyebi ntina nango te eza propre te tokola na tunaki Saint-Valentin père enikoloba nesangi eza journée ya bamouré mais bamouré basani ba o baza ba marié tu vois. Non, on peut pas majeur fêter na bon parce que peut-être même si baza déjà ba préparation na bango ya ba mabala mais ça te que tous wango to commission lokelo musée extraordinaire pour le rama journée ya kitoko voilà on forme ça sera ba mourir goût pour na biso fort on a souhaité ba bonne fête. Merci mes belles maman kitoko wapi mané ligne c'est peu long makasi. Bonjour bonsoir na balanio sur Abisso podcast c'est moi votre humble servante Elle Mara de la presse moi ça me poussait. Parce que je suis autrement dit la plus courte de la presse car on est vraiment na pesi ba mbote na ba nyos ba zo apena. Non. Bonjour bonsoir na balanio sur Abisso podcast c'est moi votre humble servante Elle Mara de la presse moi ça me poussait. Parce que je suis autrement dit la plus courte de la presse car on est vraiment na pesi ba mbote na ba nyos ba zo apena temps ko s'abonner ko liker la Bisso podcast lelo kitine mabele ya Petro Congo Bisso podcast kitine mabele ya Petro Congo to ana sujet moko vraiment autre décortiquer ngo Saint-Valentin parce que belé ba baraté Saint-Valentin la nini au mona mutu musozo le gana ndila ye wana baza couple balati rouge noir amusu vraiment ko célébrer ko le gâteau ba fête musu so to zala non vraiment yango moni na moi mu kyonga na yebi ngana yebi na talisa bandero ke Saint-Valentin ko Saint-Valentin ezaki kombo ya mutu donc mutu moko bwa bana pena ko milula makasi donc asa kitoko kombo nezaki Saint-Valentin donc bakunda ene na date ya le 14 février au biso to koma ko fêter Saint-Valentin donc faut to ye barapena to la to sala maramnaki na bongo kani ba bana ngulu te avant ko pese le kamto ko sali kamo faut ko yeba te dikapo la xini yo ngana tali sa bandeko donc tango abane ko milula makasi azaki vraiment fier ba papi mususu na ba bishop mususu bazoki vraiment idée ya ko comme ça est saint ba mususu ba boyaki babi jamais tu ko célébrer ka date ya kufa na le 14 date ba kunda plutôt le 14 février car ndenge zalaka yo moni e osenga pe to ba vie ya moko na moko parce que muko alolo indaka mabe journal lo pendanga na tsaka kiti na balabala na tala ba couple ne ba oleka ba couple musu ba igala bango bien dans les bon ba ke fêter mais musu mona mobali musu mona pesi moi sine monga somba elamba ya Saint-Valentin pour na pour ba ke fêter mona moi si azami ba le bela ke na lisu pa mobali mususu lobi na mona mobali so azu moi si so sebila bana esalama mingi donc wa ngaka na sexe bandeko de Montréal Josué Mousso moi ezali rola na to tam sara micro na biso te ba pe ba vie bandeko na moko mutu na mutu za ndenge azula ka Saint-Valentin na ndenge nae o mukenga na yebaki ya wana donc Saint-Valentin azalaki na saint et azalaki na mutu azalaki kitoko makasi bandeko milula donc atika déjà biso kala date wana nde ezaka le 14 février mais lelo e comment ba moko fêter yango surtout na mboka na biso comment lokola neto la Noël bonne année Saint-Valentin le 8 mars la ba date moko boye et panza pe mabale belé donc Montréal là ndanga vraiment tu va pe ba vie ya moko na moko esala kitoko makasi merci. Voilà très cher amis internautes à toza bongo na commune ya Kasavubu na rond-point Victoire donc nabi ke rond-point oyo bat bazole ka ba fi mususu ba uti bazandu baso bilamba pona soirée puis ba neromibali mususu baza ba olu ke la basi na bango ba cadeau kaka ndenge za la pona Saint-Valentin yango na baki na otabu se micro baladeur na ngai pona ko décortiquer sujet lelo donc ya rolobeze belé Montréal la ndanga kaka na moni ba neromibali baza koto
tokotuna bango mpe esala bien mbote nde mbote boni santé komona lofandi wapi bon nga komona ngai Cédric na fa na matonge na komi na Kalamu papa Cédric lelo eza le 14 février date ya lelo olobelaka oni bon mpona ngai date ya lelo eza mpena mpona mimi one selon nga namona eloko moko ya mpona basa bamabala bamarie bao mpena babala bata baalliance bamoma oyo ya bamoma na bango mais kina lelo ekoma basaint valentin omonana tuma bana moko ya mike ya ba 12 ans bana moko ya ba 18 ans baokangama bakendaka kofete basaint valentin moko basomi baninga bango mpe bacado mwa montre mwa chaînette mais mimi mpena onga na ye mpe eza mpona bamarie kua namonaka te ezalaka te mpona bana ya bamike ya lelo babengaka bakilelo mpona nga ezala mpona bamarie donc papa mpena na mama babalani alliance bafete lelo eza uniquement nde mpona bango c'est que yo ofetaka mpe fete ya saint valentin te sikoyo chéri na yo na poko ata mwa vers rien yo fetaka te parce que lobi eza mpona bamarie seke yo ofete te te ngai bila biloko na considera yango tataka awa ta place na fandi mpo moko na considera yango te baya biloko ya bamarie singa azanga marie te sikoyo na babima mpo wani obaka mwaka ambiance kaka mwa loye mais o mpe na considera yango mpenza te mpona oyebi kaka date ya le 14 février eza fete ya bamarie oui mpo nanga eza ya bamarie eza pene ya bamarie mpo nga na bana nanga te so saint valentin omoteke pour kodepase bele beluka bamonga banini yo oyebi kaka mama nde ekendaka donc wape na considera yango te mpo embuyenga mutu te kua ok gentil boki ndeko mobali ndenge aloba bi saint valentin eza fete ya bamarie or nga na pesa déjà na etalisaki balandi déjà ke ya mwa moki o nga nayebaki fete ya saint valentin ezalaka fete te ekwa tozofete mokolo bakunda ndeko na biso banda kobenga na nkombo ya saint valentin donc micro ezotambola kaka ndenge ezalaka do bandeko baza telema ebele bamama bapapa mais botenir biso en rigueur te parce que mwa moi mpe eza makasi bandeko mosusu mwa tension eza likolo donc mote papa mote boni santé komona lofandi wapi santé eza kimia na vai na komi na limete cheta ok papa tomoni awa na victoire la place des artistes date ya lelo eza bacongolais ebele bayebaka signification nango te parce que date ya journée ya saint valentin ezalaka journée ya bamoure to journée ani donc talisa biso nano bon saint valentin ezali symbole non un ya bolingo mais bolingo yango sikoyo ezali ya bato oyo babala ndeti bato oyo babala bayebi nini ke oyo bakoki kosala mpona journée ya lelo eza symbole ya bolingo mais lelo tokoma omona na mutu nyonso saint valentin mais ayebi ate eloko ye ntango mosusu ke azosepela nango te ye ezotambwisa ye kaka bon toyebi te siko ndenge ekoma kofetame na moko na biso mutu nyonso akomi koconsidera ngo lokola bafete babona ne noel mpona yo esala yango nde tomona mpelake na kutu bacouple bato bazofete ndiye bato bazosepela fete ya noel tobonani bon eza sentiment ya mutu na mutu me na mutu oyo ayebi ntina eloko wana akosepela nango na loyenge te fa yeba elo nini naosala na eloko wana donc yo ofandi kaka be na sentiment ozosepela na eloko oyo oyebi ntina nango te eza propre te. Oui. Merci beaucoup, très gentil. Oki ndeko mba ndenge awuti vraiment koloba. Mais esili kaka te foto yeba avis ya moko na moko par rapport ya journée lelo donc la journée ko bona sepela na makasi pona seka na kaka mambo esala mona mko lelo mo réel za ndanga te. Ouais, bonjour. Santé, on va bien. Ouais, santé ça très bien dans Hollande Zambie monde hein. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Nazio moi tant que poto meke pe ko décortiquer 6 jours dans anango parce que le 14 février mutu nyonso o ba couple belé ba sepela vraiment va fêter en tant que mutu date oyo vraiment ndenge ali recommander mamboka na biso to ko fêter on ko le kata ba bonne année. Yo mo mona ra biso ba couple belé zo beba na ka pona ba date ya lelo pona yo oza message no ko pesa pa bandeko. Bon des fois et ça là on pas si peut-être ba muso ba yebaka journée haute. Moni le quoi la journée le roi Saint-Valentin le 14 février. Et ça va journée mon sotobi né lelo na Kinshasa actuel commis. Donc to jui valeur mon corps to pesi na journée ko le peut-être donc et ko le 14 na miso to ba comment le 14 le roi ba fête comment le 14 ba fête ba Noël webi pour Saint-Valentin ba to comment so milongo ba bilamba ba comment venir au kende ba placement mais na père na biso to za moi muketon
nazokola natunaki Saint-Valentin père Nicolas Banesangeza journée ya ba mourir mais ba mourir basani ba o baza ba marié tu vois non ba o pe baza majeur ba ko fêter na bon parce que baza peut-être même si baza déjà ba préparation na bango ya ba mabala mais ça te que to zo ngo to commission lokelo musée extraordinaire ba biloko ba bongo eza bien té deux fois ba couple même so ekufaka pour na journal lelo au moins moi papa aza marié ake peut-être afin na ngaliema ake ko luka des invités na njili atiki mère na parlé mais ça journée na bango ba ko célébrer ensemble même si nanda donc esa journée moko comme conseil tous ngo vraiment té logo elo moko c'est extraordinaire esa journée ya bolingo ozu netingani na zaboui okutinga na boulot donc pourquoi na ki na bengi moi pembeni moi terrasse na biso moi okwe to fandi comme d'habitude des alango bongo là ta maman rouge non non moni siko elonga na zoboya ba couleur wana ba rouge so ba rouge noir wana c'est ba la Saint-Valentin ba ta rouge noir ne biso to komisango yo bika congolais ne biso to komisango grave mais okola ton rouge noir te habillement no nyoso koza nango okozwa pe maman ofandi quelque part aussi pe papa bofandi na yo et bolexista bino journée au message ni on peut s'appeler pour na ba ndeko vraiment même ba ndeko basi ni ba sala bino mibali mobali musomo na pesi moi simbongo wasombela mba bima pourquoi moi ça qui mona mobali mususu donc message ko pesa bon neti message wana tant yo mo déjà mobali ofanda na moi si na yo il faut yeba o yazali il faut yeba o yazali o yepa lingaka peut-être bandeko basala biloko bongo ba pesi mbongo peut-être pour akene ko somba elamba pour ba fêter Saint-Valentin abimi azumbongo aki abimi na moto mususu c'est kaza mosi mabe donc ndeko pe ndeko apesa ka mbongo okanisa ta passe ya mbongo to ya lelo komi combien azumbongo na pesi yo quand même respecter ba corps na bino donc apesa ko mbongo zaki po bobima bofanda quelque part respecter ces policiers ba o ba ki marawana donc mais ngaza minga olobate parce que bolingo ya mystique merci beaucoup en tout cas bela très gentil bo ki ngeni de kwa lobi tozo ko bara ko sala musala de muso aza côté papa faut marabu moi muke kaka po kuna moyeto côté zate lelo zero inda lelo Saint-Valentin on ba biso tozanga na biso ba na osomba fleur na pesa nani Nzambe mbote papa ouais mbote de la prince kombo nani ofandi wapi pardon kombo nani ofandi wapi kombo nanga Jano Lokomaka na fa na bandal mola voilà merci beaucoup papa Jano l'autre ça le 14 février au bandiro nous sur bara mukolo Saint-Valentin ndenge artiste musicien na biso ayembara Chera boyina bimaka ndi balobaka d'être le vraiment en tant que mutu tu appelles na kisa so de ndenge vitesse ekende et le belo non nini bon normalement pour nanga et le belanga eza jour ya ba mourir ndeka ezalaka bobi le 14 février eza jour ya Saint-Valentin mais namona beaucoup plus c'est bazaka trop quand il faut magana maman ou la tara ndenge moko te ezaka pona bongo te beaucoup la taper na bino rouge noir mais ngape na ngape moi lelo moi ndé na le vert donc na ki pe na ngate makambo ba rouge noir na ki na ngopi pour nyoso chaque jour na se pesa dia mère déjà ça dia bien ce qu'il faut na se pesa ka jour lelo ka pour ya se pela bien ezala raté ngamona bango vraiment o abilo ba mike batika ba mike basakana comprendre ba rouge noir biso mikolo te prévenir mon kutinga de ande na beti de vert so kana vert c'est o yoka na maman il se fait la ta vert ngapela continue au bleu atikasi jamais maman kola na vert te maman kola tata ndenge mususu mais to ki to fani na biso ta quelque part moi kaka mais pour na cadeau yeno ko luka moi fleur moko boye moi cadeau moko boye maman pour na journée ya lelo na PC mais pour ala ta mambo ala ta ba rouge noir te maman et simbate so kendaki ok ba mamuno mère biso ke te na zo mo appel moko wona pa parent biso en tant que za mo Saint-Valentin ozana kimia o to tala lipe kuna pa ah c'est qu'il faut na tout na vraiment bien et pas ba peur kuna so ils a confirmé tu veux confirmer te on a tout na bien na ko landaka bongo te ke na tika Angela Simba akende na merci beaucoup très gentil on a un belé de talaraka
aux en plein boulot, bis peut on continuer. Car Luka moi va ndeko pour na décortiquer car si je dois vraiment les 14 février Saint-Valentin na lobaki bazo comprendre car atena lo bango suna si. Bote papa. Bote maman. Comment nani ofandi wapi? Comment la Fabrice n'a pas la liberté? Papa Fabrice, tous ans mona si je monte tous ans par rapport à Mugwale le 14 février, batuming ba bara que ça rafet ya ba mourir. Ce qu'on a évité sur pour yo idée de cause nini est-ce que yo roye basogi Saint-Valentin la sarane? Non, Saint-Valentin na ba archive o to yebi eza la fille moko boye aza ngolaise. Banda ko vivre na mobali na ye babalanaki ba ko sala divorce mobali akei mo satikali l'état mo satikali aye ko linga mobali mususu mobali wana bando tourner ba film ya ba niveau nyoso ne aye ko zo décision bité na linga soute mais l'état atikali mo ta wana bi na linga soute ko kuta su mobali mo boya sérieux alingi ye ba vandi c'est-à-dire ba umeli non encadrer bien na ba mabe na ye malamu na c'est-à-dire azaki penda trop soumise ya mobali wana suka ya likambo mwasi mobali ya kokufa na ne pas kokaki penda te bandi ko la souci juillet akufaki le 14 c'est non le 14 février yango ba benga Saint-Valentin parce que azaki na ba façon moko boye amikitisaki devant mobali na ye nde ba benga Saint-Valentin na yebite na sima nango soki ba si vraiment mususu o bino boye bito ezali yebite d'après bino siko onde bandero musu ba yeba vraiment définition Saint-Valentin to yo éclairci biso bandero musu ba comprendre nango mais ndenge comment nous devons fêter ce que le 14 c'est que nous devons fêter mukolo oyo Saint-Valentin kufa ke le roi dozo baloba nous quoi adorer ne baloba na yebite pona yo nde comme na rythme ya mboka na biso ba fi na minute yo même auto na marché Gambia so ok on a ba fi ba oluka ba bilamba rouge noir on a ba mbali ba beta mitu po ani na poko afa na moi chérie na ba fêter rythme wana po notre monde arabo ça la robe de ma belle non rythme wana et ça la moi passe parce que ba non ba tout ba fêter on bébé importance na ngode parce que eza autono eza mutu mo ba kufa doza ko non toza ko doré quoi to doré to ye to la musaka mais c'est déjà le mot de les cas dango non même esika ya za na ngola non passer kutu ezalaka nango te ti lelo mais pas la biso comme lokola fête moko le 14 photo mi bundana ko bala sala tout moi si kutu koloba te soki les jours moi bimité c'est-à-dire rankine ekoti message ni soko pesa ba ndeko ba Hollande biso bon bandeko ba Hollande biso donc tous kaka tous kaka bien to posa na kaka journée oyo to zala calme journée oyo ya bien zala kaka le 8 nde zala pona biso nyonso ba maman ba papa eza journée malamu pona biso mon anniversaire OK merci beaucoup Bote maman on santé comment na ni fandi wapi ouais comment na Gilles na va na combien limité parce que na Kimbabo. Merci beaucoup. Si oui, excusez-moi parce que la culture, aux en plein boulot, même si on a dérangé, tout mais un peu décortiquer comment si je on a un par rapport au journal le Saint-Valentin et pas non Saint-Valentin le 14 février on fait un bon pour la Saint-Valentin les a journée moi va mourir de na ebeli bato peut-être balinga bolingo o ba souffrir pour na bolingo ne dormo fêtons le 14 au moment où non moi couleur le momuki en dessous des zangi des alliés noir noir car c'est quelque chose à noir et ça noir sur la ville là boulot na soir na zuma mère vraiment quelque part to partager mon sentiment bolingo on a muta souffrir pour na bolingo Saint-Valentin comme on a rythme même comme parmi ba fête où ils allaient vraiment na calendrier yo mona bien tout ma belle bon pour la moi ça on bien oh ma belle pour la CP là bas ça est rare pour la fête ça a bien à la rater pour la ma journée avec tant qu'on voit là on forme ça on va mourir goût pour na biso fort on a souhaité ba bonne fête merci mes belles maman itoko wapi mané ligne CP là on m'a cassé vraiment merci beaucoup très gentil bote maman bote
Kombo nani ofandi wapi? Komona Clarisse na vai na commune Limete. Maman Karine lelo eza le 14 février muno sabi ke Saint-Valentin mutu azwa na ndenge naye. Nabi ke ba homme marié, ba femme mariée, ba ujana ba kilelo donc mutu nyonso sabi ke date oyo esenga fo mutu bazala des années. Sikopo na yo ndenge le 14 février ezalaka na kala. Na ndenge komi lelo. Na kala ne lelo oko préféré nini? Bon, eza pona ko préféré te kilelo vraiment elekisi. Elekisi vraiment kilelo elekisi. Bon, na éviter, et là ça dépend ya couple na couple. Au moins ba yokani balata. Jaune, musoso orange, musoso rouge. Et là ça dépend ya couple na couple. Ya kala bon, toyebaka yango te. Disons que nous avons des africains, soit africains, nous avons copié les Libanda. C'est ça, nous avons copié les Libanda. Ok, nous avons nos ancêtres na biso, donc team na biso. Au moins, nous avons des bosses apparents, au côté de la singlette, soit na cycliste. Mais les jeunes filles, on a collant, cycliste, singlet, les bosses apparents. Tant que les parents mususu, au abotiété. À PC conseil soit à télémélier moi na bimi impoli pas parent le que noté ils ont copié OK tous ont bisoté c'est ça différence ya wana si que pour na yosko vous la clair ndenge comme ce qu'on a rythme ya ko fêter bona ndenge za na katolu qui peut te préférer ni so na bi ko préférer c'est que za choix nanga donc eza nazolo par rapport au tozomona donc et on a répondu et ça dépend il y a ba couple lelo donc ba boaki akala et comme inde qui lelo donc ça dépend ya couple lelo to la ta rouge noir un rouge c'est ça na sens surtout ba comme préféré chaine couleur mais ba za randemo na couple na ba c'est ça et ça quand attend akaloko ke l'église ba oté yo que lelo matité ya o ezaka ya ba couple donc yo senga ba parents mais na et comme il a même qui copinage et comme il non ils sont tous amoureux. Merci beaucoup, très gentil. Et moi c'est à répondre sagement qui n'est à l'objet et puis aussi à des personnes tout na bango les sous par rapport à sujet na biso merci. Mbote papa. Ouais, Mbote Elmara. Artiste na mono lisu na sepeli homoni photo décortiquer pe moi sujet na biso banda mukwa to zaide ba masolo ano yoyebi kaka. Le 14 février mutu nyonso bi keza journée ya ba mourir ne ba loba keza journée Saint-Valentin. Pona yo Saint-Valentin eza nini? Est-ce que nous avons fêter chaque le 14 février pour et pas na yo on trouve un ndeni? Bon, Saint-Valentin tu comprends on est bien. Et la journée ya ba mourir mais ça ya bateau babala. Ya solo. Oh, mais ça ils ba marié. Mais biso to commence na moi chéri na omobo yo omoni opono eze sengo mobo chéri no kabelo fleur. Donc comment on va dire moi moi vango kuti lali surtout tango yaka sika to surtout que la ngomo apena boye mais les héros déjà to moni ba rouge noir réseau les cas mais tellement déjà si to mesani nango yango le to donc to mona on est ça compensate mais ça ba tu musupe déjà ba ozela air coca ba bar na ba hôtel lelo etonda ko rythme ya ko fêter ne to beta c'était ko fêter et comme na bana mususu mona mususu za minère avec azala moteta mukolo mo boazo zela ya ke tikila papa na fleur biloko na nyoso en tant qu'artiste pe on trouve on est bon yo kana biaka mamba ko sutukila na ba para mususu pe moi na za minère momoni jour wana monyo tiki abima donc c'est go oyebi ke moi nango ayela ko mo kwa mo boye na suka ngonda pour eza normal te eza ba papa na biso abala mama na biso jour ango ba beti tour a sepeli si moi sinaye c'est pas na bango pesi moi sine fleur eze lengi mais ce ko biso nga petit mon na bala na ngayete mais jour ango pa ba moni abimi ndeza penda abimi ba ozonga msu lobby ayena fleur yo kazi fleur ango sa au buaka nango. Non, c'est Valentin, so ndeti yo nous abo moi c'est le cadeau te ta flirter c'est que moi sans na bolingo no taper si mutu mususu to ndeni bon na ne souhaite aux ba mariés zalaka moi signe mo boy moi signe mo ya reconnaissance à bolingo moi fleur moi lo moi zana ngo be mu ba dusu aza pe bo na sa mobile nanga cadeau mais soupe za cadeau montre et ça roga ça de pesa no ga fleur de c'est pel sera
molonga lino na eloko mo mwasi no mobali no na eloko mo bweka eza plaisir bobeti tour bozongi na bino mais biso koma ne fo babare tonda totondisa babare totondisa bahotel mabe na onde ezokomaka yango wana chéri no mo bovivaka na ye lelo mokolo Saint Valentin opesi ye mpe mbongo asomi bilamba abengi yo mpe papa nalali mo lokwa mo eza makasi ya so pokwa tokuta apesi bwebwe obenga nimero ezoleka te oza na maîtrise to osala ndenge nini tala oyebi méchant epesa nga nayebaka le 1er janvier moko boye napesaka gelma mbongo momi kwa napesaka ye mbongo be natabo aya te aya te nazela aya te ba 5 heures natabe naomone ndenge oya nakenda na perike na wana biloko na wana sombaka poni boyo sopesila mutu loko pesi yo ke fetela na jo mususu poko bato bayaka so bato bayaka te na ngana ke prison mpo na beteka na ndenge mabe mpenza donc namona ndenge na kate biloko yango me bato baperisaka ya ya zwa nazwa nakenda kotumba ome siko ngamu nasala dépense siko yango baconvenir makambo wana yango wana omene na minute eza bandoko mosu alali pongi ayebi ke mwa $35 de mwa 50 mo apesa ye momi mais nzoko mo ti obeta calcul wana petit mo bana calcule mosu ya noko mosusu yo mpenza mafua mfua kosi yoka bamama baboyaki na bima yango eske econvenir mais so eske ezalaki bamarie marié na okose mwasi ne mwasi azalaka na palais jour à Saint Valentin babeti tout mais osko petit azalaka petit amsu petit azalaka na bandal nga azalaka na kasa osko na ozele akokoso pasalaka accident na moto moi ba convenir nango yango wana donc na biso na kina to sutukelelaka makambo yaka mweneza mde lelo Saint Valentin nde pe koma suja le 8 mars journée de la femme yango moni nakoma regretele mibali basalaka dépense mibali basalaka dépense azwi chéri nasombele na mpona le 24 décembre asombele mpona le 1er le 14 so asombeli le 8 mars so asombele maputa siko biso journée na biso mibali ezalaka nini ofo basalaka mpe biso basala bino mpe journée mibali mpe biso mpe basala biso mibali tolela yango ti biso tosalaka dépense ko mpe journée mpe basi basalelaka biso et tout dépense mais biso basi da to sela bino parce que to yozo bimoke musala nga na repasser yo na soko lo bilama na lambelo to sela bino yo moni batia pour la bino te ngala ke mona passe na ke ko na ke na luki mbongo yo vandi yo zelinga pese mbongo jour musuzo olemba penga na osukulela ngo basana osukulela ngo pe bilamba net babolingwa lo net nga mwasi na nga asukulela nga bilamba te na centre bien so nga mona osukulela skelo ni nga malonga ko lamba ya monga mo pe na lamba swa sela ngani ometenga mkuna omona passe na futi ndako na liesi na sombele bilamba yesko ya nazana ngote na ngote mabengo ngo lelo pesi mwasi mbongo elamba te se yo fete lelo o ngazala ngana pale so na obeta tu na obeta ka tourner ti ba tourner so normal so mo chéri mo ti mo lito ko za mkola Saint Valentin ba rapé bela yana okana okena nga kaka baba kosolola kosoleza noka ndenga osola nakovana nga mpe tovana biso kaka neti kankokolo mibali na mibali ya normal so mpe tobiesa lycée esaka lycée mais obengi mwa manzela yeka bofai na bino bobeti na noka lycée ndenge bajournée nyonso ezalaka mais siko bato bakoma omona yango neti ekoma neti spécial moko boye nzoka nde tobimaka na biso chaque jour bonane ekokoya Saint Valentin ekokoya tokozonga normal mais tout le monde dit jour mo funa zalaka na mbongo okomo risque kutoyiba voilà osana cop msoko ko sala te poka ozombo merci beaucoup ce message ne kopesa pas bandeko bayebaka utilité à Saint Valentin bayebaka définition à Saint Valentin bazo fêter ngo kaka na ndenge ya zukulu zakala message ne kopesa parce que journal le journée moko eza terrible pour tous mo tous ba 16h 17h ça va chauffer kati yana olobaka bo moni biso to sutu kaka mampo to mona pa mindele to biso to mona kiango to sutu sutu kina ba te so na bo say histoire de net mais Valentin zala so sango o ya motel bo so célébration mamba Saint Valentin biso sko donc to zo to sutu kelango l'autre mona ngo lelo eza journée mobo donc ozana 14 ans ce gars si déjà moi système ebima warana jo jour wana donc na babara ngo pe et comment mwana mususu mais azo mériter kovanda te mavandi na bar très bien sko ezo sandeni donc yani tozo sutu que on a ba parents peut tellement
moi mpiaka mpe na bandako bapara neti moi ki autorité wana mpe baperdango baperda na bango eza mpe na bamuso mwene so abimi lelo azonga après 2 jours kasi bamuso bakoma okopere bamare yabiki so azongi mama oboma ngai nayebi père moko be mwana akenda pique-nique dimanche azonga mercredi mais stratégie ngo asakani aleka na marché agambela aya na chasse ntango aya na chasse damas apie père na baolaka 3 bière père na bamba mo abine soki ezangaki naoloba noti ekóma nango sikoyo système père akomaka ozobima soki ozongi ezanga donc bamoko azwa na esprit père donc ti jour mosusu mpo okekota ne libala aotinela ne kaka bapère provision babala ye te akenda libala mpo na kaka bamakambo boye entre temps mpe rmo mpe bakonzi balukela bapapa na biso misala bajeune biso basisi banchik balukela bao misala mpo barespect mingi mpe komo ozanga na bapale mpo mwe mpe bana mike ebele basi bakomolinga mpo baparala bao bana eloko te biso para koka mpe kotiaki autorité maa na eloko yango te me amoni siko mwana ndenge abimi ya mosu mpe sans frais ye aomo te mobe mwana nga na 14 me nasomelaki so elamba te aosani so mpe na kotisele mpe face aolata bilamba epasuka esekaka kanga malamu ekeka na couverture kaka bongo neti ngam nasomba me mwana obima nzokaba makambo wana mpe misala mpe ezwa mwa merci na Fachi Beton deuxième mandat bato bazwa misala. Voilà, merci beaucoup ndeko artiste James vraiment et donc on continue toujours kosala musala kaka ndenge za boki ba vie ya moko na moko ndenge ba lobby totamusi micro vraiment mutu na mutu za idée na ba musu ba ebi définition ya Saint-Valentin te musu ba ebi signification ya Saint-Valentin te bango na kaka le 14 février ya ngona Saint-Valentin fête ba mourir quand na talisaki bandeko ne bande na annonce na sala ki vraiment Saint-Valentin azaki mutu ezaki mutu azaki kitoko makasi bane komi lula makasi wana esama bo na mboka ya Italie na Rome yango moni date oyo leo le 14 février eza date oyo bakundaka ndeko na biso Saint-Valentin donc ba bishop na ba pape bazwaka ide ba célébraka mukolo ya lelo ba adoraka date ya le 14 février musu ba boyaka vraiment ndenge zala kaka yoromoni o mo mukenga na baki na ko pesela bandeko metoki par rapport à bandeko na biso Kinshasa ne babulela ka Saint-Valentin ba bezaka journée bolingo ezaka journée bolingo donc journal lose ko ina makasi ngamoko na ko beta li solo mo boye na lopangu to ano futela tantini moto zara na ye a vivre na mobali moko boye libana na venika bapango etalana mobali pa pesi mbongo pe ya elamba akepa sombe lamba abengi pe mobali na pora to monana mais le roi na sima bo moi mire zero buka na soko sauter e bana kasa bo ebi opala na lukando e karma mire na biso na ramu kuse soko sauter ko na lukando donc alati a sauter mire ko na avenir landi abimi na ne mususu mobali atie dakis na baba la so moi ça peseli boy ba ke fêter Saint-Valentin. Oh, moi ça qui fait la mobile mususu. La rythme ozo salama vraiment mingi. Excusez-nous na mala. Mais ba système wana. Et comme yango mona ba petit musubu alati liputa. Nzoka sala tene loko on a se. Voilà. Kuna okebi misoza ba misusu déjà si bilambe bima kala ebiso sombelo na kwe. Nzoka ndeka kiana kene pipa ke latela na nzela. Donc faut de ba stratégie wana nyonso mboka mabe se koti. Voilà. C'est ça. Donc eliko lakisa ke biso ba congolais tozo sala mamaka musu tozo yeba tozo sala nini yo tunga to fongola bonga ba congolais que Saint-Valentin ezala fête ba mourete fête Saint-Valentin fête ba mourete lelo ko ma rythme fête ba mourete musu ba témoigner pekete eza fête ba babala eza fête ba nani boete ba obazana ba fiancé te ne ba wana ki fiancé ko fêter Saint-Valentin te ba ujana pe ba kilelo ba telemi ba fêter Saint-Valentin. Donc quand on fait la bonne, il faut comprendre que journal le 14 février est la journée où ba kundaka mutu o abenga maka na kombo ya Saint-Valentin. C'est Sabino lisusu ba kamba Saint-Valentin eza makambu. Camarade na mo no vivre na mobile ba vivre na ba déjà ba leg ba fêter ba Saint-Valentin. Ba fêter déjà ba ko ba koko di koko na fêter ba Saint-Valentin. Ba fêter Saint-Valentin journal le 14 ba fêter les 16 les 17 ba bebani. Mobile kangi mwasi na ba message ba na téléphone. Mobile siliki. Abi monde zana. Ozo zongi sila biloro nyonso na sobela ko kwa serveur. Ba cadeau nyonso na flair. Mobile senga na bilamba.
na pape do tout y aurait là ici que journal le zaka mbutu on a préféré ko tira kit libanda na fa na nga balabala liboso lo pa na hotel ga ndenge marmozo kende basi bele ba komi balo koso mbongo biso basi mibale bele ba kopela ba stratégie mususu ndito lo baraka mibali mususu ba koma ko dépendre pas basi mwana za mwana mbongo pana bango abiki bebe ngabe se volonté faut somela nga jean mwana na sombele pe jean body eza rythme que yon nga funga ba congolais vraiment moi bongo botoye barake c'est Valentin ezala fête ba mourete mais ba ndérone par rapport à ba pisi ba vie na bango yango nga préféré na conclure bongo que c'est Valentin fête ba mourete ezala mutu nde azalaka kitoko komi lula bando benge c'est Valentin date on ba akufila yango le 14 etika relation mo kutu tozana ngo entre kutu bango na biso po biso ba konte ko feton dire et uta pa na biso Kinshasa ko ba ko bouger journal c'est Valentin ko ba mutu nyoso fa lata kutu ba musu ba mo ka soni po et comment so lati be rouge noir ba belela yo Valentine soni notre mot préféré te mususu couple mususu bomo yoka la tete ta biso rose blanc mususu jaune blanc quand ndenge ezala ngasi ko Maradona na repesa fleur pa nani na se pena fleur pena bula ke pesa mobali nzambe nanga sonio na koyoka parce que eloko to sala atiki to sala eloko mo be karate po to yoki bato babende ko sala on faut to luka to sa ba recherche. Est-ce que fête auto fête to le 8 mars journée de la femme so beti partout monde entier ouais ça mon anniversaire na ngai monde entier mon bima va célébrer vraiment journée de la femme surtout que le 25 décembre za rabon fête ya Noël mon entier maboto et puis le premier ça mon liboso ya né to célébrer mais Saint Valentin tout comme ndeko tout ça mutu et ça date yo to quoi to célébrer to ça quoi adorer to fêter mukolo ba kundaka mutu abenga maka na komba Saint Valentin. Ndero mususu alobaki apesaki définition na ndenge na o biso pe ba recherche moi mukoto yebaki yango esengaki pe na biso bandeko nyonso donc ba bonne fête quand ni ba bonne fête de Saint Valentin bandeko ba mourir ne son ndenge bolobaka na rythme Kinshasa que Saint Valentin za fête ba mourir nga na pesi bino ka ba bonne fête bo fêter malam to bo sanate to liker to partager to ça la moi commenter vraiment pour ça qui tourne ma casse. Donc merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour la conseil na bino ndelo sala ngai na zaza toujours na milieu. Quand moi je remercie boss na biso tout boss Ronnie, boss Yannick sans oublier notre caméraman Jacking na London. On a mon lisusu bateau ba soutenir na lokwa mon vieux Argo Makai na France na Paris. On a moni na souhaiter ba joyeux anniversaire na ngai na donc ezalaka mukolo liwe mutu melelo ba komisa yango fête des amoureux wato kokota vraiment tezaka ma politique et ça date mo déjà ça maintenu et puis mutu nyonso déjà atteint na mutu na moyo effacer mutu ezate yango mo ngana souhaiter kaka bandero nyonso ba bonne fête de Saint Valentin ba lobara ba amoureux tout bato vraiment balela love yango donc na souhaiter ba bonne fête na joyeux anniversaire na Cherita Nzala Cherita ya banzala depuis Congo Brazzaville donc mon mutu de 4 babi une année ça se fête donc babi célébrer lia mais là c'est là ça vous repose ça mukolo bota maki en tout cas kala mingi zo 4 ça on a ka ndenge ezala na pesi vraiment mbote na ba tout et puis ba couple bo fêter na cadence ni balobaka lezo mabe ko maté papa ozala maman moi sorti bozala na bokemela moi koka na bar et sali bien bozongi ndako bato ba mesala ko bunda en tout cas to boya mpepe wana sala vraiment kitoro te wana nazo mona lisusu no souhaiter ba joyeux anniversaire na l'artiste Fleurette en tout cas ba joyeux anniversaire et puis bandero o babotami lelo to ba mi susu benga bango ba soza mona moi ba benga yo Valentine moi mobali Valentin quand ndenge zala ba Valentine ba Valentin en tout cas ba joyeux anniversaire na biso tout et to maintenir kaka oyo to uti ko bimisa donc ni ba lobara ya malamu to copier ya mabeto bwaka ingénieur Junior Chango Neymar donc mon ingénieur Junior Chango
Neymar. Donc voilà mon tunanga vraiment bonne fête na yo pe bonne fête ba tunis na sima caméra na zaki bongona moi na mobile filma pe na filma yesu Josué Mbungu babi yende soka tie moi lei wana vraiment makambo na kitoko na yebi que à la prochaine émission toroya na ba sujet mususu o sepelisara vraiment bandero nyoso ba linga côté la biso ba partager ma émission na biso to bosso na tête ça toujours branché pe connecté na chaîne na biso podcast elle mara toujours na millier à la prochaine émission bye bye bolamula yo elekilaka ngai osali ya kokambodu wakiven exchange koma koyebisa ngai libo ya sondima mpe bonga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda